Bandeko babolingo ezanga moninga na bino Pasteur Jacques Dinabanza. Bandeko nalekaki na thème ya pourquoi ba Congolais bolingi biso balubate. Nachaki verset ya Nachaki épître de Romains, premier épître na Romains 12, 9. Kuna balobi Bible eza ko condamner avec fermeté l'amour avec hypocrisie. Alo bandeko na ngai. Nalobaki ke biso ba Congolais tolingi baluba mingi. Surtout biso ba Congo. C'est vrai que baluba balinga la vérité te. Ezana ba oyo bakolinga kolanda yango te po awa o bolanda liboso ki vérité na vérité o eza suite nango. Bande ko bomona ki ndenge katana ki brusquement ezaki causer na ba pare o tozana yango. Mais baninga ba uti ko benga nga ba Bible oh pasteur Tolandi yo très bien, mais otiki biso na posa et silité. Suite eza wapi. Na biso on te suite ezali eza na nzela eza koya. Yango lelo je me suis préparé vraiment en conséquence pour na opesa bino suite ya oyo tozolo bake effectivement biso ba Congolais tolingi bandeko na biso baluba, mais seulement bandeko na biso baluba nde balingi biso te. Alors, quand je parle de Baluba, je m'adresse surtout aux hommes. Parce que biso ba Congo to kondana capacité, quel que soit le problème, à condition que peut-être ce qui moi c'est assez adultère na katanda kwa libala. À part wana to za habitude de condamner vraiment basité, to kondana mingi toujours comme ibali. Alors bandeko, pardon. Na pesa ki exemple moko tango tokomi na oya mibale ekataki brusquement na lingaki na lakisa comportement ya bandeko na biso mibali ya baluba ndenge bazalaka na orgueil na vantardise na tribaliste surtout makasi ndenge pe bazalaka na hypocrisie na bandai ko lakisa yango que mibali baluba sont des orgueilleux, baza na vantard, disent, baza na irreconnaissance, baza hypocrite, d'où bakoki kozala me basali nzambe te compte tenu ya comportement wana. Naza musali na nzambe oyebima na monoko nanga ezala toujours vérité même soki yo mona mabe mais tango message passe yo kiango ezala malamu mingi. C'est pour cela tozo ko senga na bandeko oya biso baluba ba meka ko changer. To uti ko lobela ngo même lelo pas ces autres la biso tant que autres la film tant union so ya bande ko na biso bazana kasai presque sili to uti même ko so na batu ba uti na katanga bazo biso passe ya batu ya kasai mais ataka saye moko te azo telema po lobila batu na ye mais soki batu na bino moko bazo boma bango et que bino bozo bataille loko moko te bozo lakisa amour pa batu wana te bongo yo muluba ekobanda ndenge nini olinga mutu mususu tangu mutu oya yo moko lingi ete mais okobanda ndenge nini yo kolinga mutu mususu eza pratiquement impossible. Alors bandeko na ngai nalobaki na bino histoire tangu na kina oboma mama na mboka wana ndenge nakutana kina muninga nanga muluba ndenge natika ki muninga wana nanda kwa muninga nanga mukongo ndenge muluba wana ayake ndaku na ayake pananga ndenge na cheke nanda kunanga pendenga kendaka akima après 10 mois sans kolobananga kina kei sans ko pesa ngambote sans ko benga ngati lelo na bai na bino ke na éducation na biso ba Congo na éducation pe o baluba bazana yango eza pratiquement impossible na tanga kombo na ye bana bakola bakoma na université ata remerciement apesa ngate alingaki ngai tango azaki place a pasi tango aye avandi pananga aza kolia azosala nyonso mais tango akendaka
abengaka susu te. C'est pour ça que dans Romains, si vous fongoli Bible, dans Romains 12:9, la Bible condamne cette façon d'aimer. Donc l'amour c'est aimer. Mais amour avec hypocrisie, nzambe zo pekisa yango. Et surtout na bato babala, ceux qui mutolingi était tikaye a débrier vie na pas mususu. Mais quand c'est amour avec hypocrisie, Bible ça condamne yango bande konangai. Moi je me réfère toujours dans le verset biblique. Nazwaki exemple moko ya ndeko nanga musomo loba. Ndeko wana azaki na mwasi na ye ya mundele awa na France. Mais tribalisme, beaucoup monde ndenge tribalisme memaki ye. Abotaki déjà bana mibale ya meti na mundele. Et finalement, le coup de Muluba qui est parti politique mususute, on est yeba na mutunyoso, akenda na parti à IDPS. Et tant comme na parti à IDPS, akuta na mwasi mususu Muluba, mwasi na na mwana moko. Tant ba solo mwasi alobi, oh mais biso ba si abaluba to ali comment yokile na mwasi mundele. Ndeko wana ayaka, je précise bien à poto avant 65. Ndeko wana ayokili mwasi wana a abomi libala na ye na mwasi ya mundele ayekozwa mwasi ya muluba. Ache mwasi ya muluba na ndaku, mwasi ya muluba azaki na mwana moko, azalaki na mukandate, ayaki na musalate. Fait de compte, mwasi ya muluba azui mukanda. Suka nango azui musala. Na bandi na suki laki wana. Na bandi na bino, vous devinez maintenant la suite. Finalement, na tango ya révolution, Kinshasa, mubali ake Kinshasa. Tango ake kuna, mwasi pesa laika mwa erreur, azui adresse a camarade na ye, apesi, pona camarade na ye, atini laika mwa biloko. Tango akomi kuna, camarade na ye, atuni eme, siko boku na bana boni. Alobite, ngana zana, biso neto boti mi bale, ye ayaka na mwana moko, na 4 bana uto obengisa oya grande sœur na ye akufa. Mwasi ne ya lobi, mwasi wana lobi, mwasi na yoza na ye sikoyo, grande sœur ne akufa. Quelle grande sœur? Apesi kombo. Akufila na mboka to awa na Kisasa. Ote na yebite. Bana okumu na mwa banani. Alobi. Aimete. Iza eza bana ndeko na kufate eza bana yo. Alors mwasi eza bana ye et mwasi mubale ya ko se rendre compte que azwara mwasi oyo abotaka déjà 5 enfants et mwasi wana abombilaka ye vérité akosaka ye. Pour la première fois nga na vie na mona comportement ndengo na pa ya mwasi ya muluba. Alors ndeko wana bamemi eti pa ya mubali oyo abotana mwasi wana bana nyonso wana a confirmé que tout effectivement bana wana baza ya ngai. Alors ndeko nanga wana muluba azwaki neti liboma ayo kotala ya ebaki te ke baluba abosana ye ke baluba abotaka ebele. Mwasi muso muluba koza na 35 ans mais koza déjà na 8 enfants même 7 et les baluba c'est comme ça. Tozo ke malembe na bana ko expliquer binango baluba côté ko bota côté ko na vraiment en tout cas drapeau ya li so lingo ko bota trop en tout cas bala mwasi muluba wana en tout cas na bandi même kutu bolinga ngote mais boko ko wanga na ngote ezana makambo oyo ba wanga na makambo ba wanga na kate ami wana kozonga na poto azonga ki yangoyo tokutani biso nyonso na poto azongi lipe musana ye alo mko mususu abengi mubali wana oyo ya mwasi na ye ya ndako wana tango abengi azui mwana passé mwana atuni mwana c'est votre papa là abi oui aibo benga mama na bino mama ye tango ba passer téléphone ayoki siko ke mubali wana a comprendre que mubali na ye ayebi. Qu'est-ce qu'il a fait? Azui téléphone wana abambiango na mabele azui mwasi mubali akoleye apasoli bilamba poitrine libanda bamindele bamoni abadiko ganga bako benga mbila babengi mbila tango aye akuti mwasi aza ko ganga aza ko lelandika ngo sakana te abina mbali en tout cas préparez votre valise. Mubali asali ba valise na yo wana pour mubali akende. Na vandi bona butu ndeko abengi ngai.
nayoki yenga bi oza siko wapi on aza tel place ngai bon nazo kozwa yo na osala be 35 minutes na okoma wana na komi wana ndeko na ngai nazwi ndeko ya muluba on alobi na bino ke soki na lobi kombo na ye tout de suite là bino nyonso boyeba ye eza famille moko oyo yebana mais ba mususu tango nazolo babo bazo yeba eza nani et puis eza nini ndeko azongi abenga mwasi boye mwasi ba telefone nyonso abana botola ndeko yeko krake akomi komela cigarette l'air nyonso na yebisi ndeko nanga tika cigarette ko boma yo ko krake pona mwasi te krake soki oza suna musala te c'est vrai que makambo yo zo vivre et ça la même passe que yo kanisa ki mwasi aza boye oza ko se retrouver ce que mwasi aza ndengo kanisa kite c'est vrai que ça va toujours passer ndeko na pekisi ba cigarette na nea osakana te paito vandaki pa na PC chambre ya mobimba parce que na 5 pièces na moma wana na bimisi ba na pa balaki na bibo mbuta fanda. C'est un homme très intelligent boyebi ke baluba batanga yepe atanga. Mais na conseiller na ndenge nyonso ekoki patika cigarette eki pratiquement possible problème wana elekaki makasi. Ndeko tala tribalisme pa ezo mema mutu. Tribalisme ndeko nanga yo mwasi yo mobali siko ilata ona makila ndenge ozo kanga lelo bima muke na tribalisme parce que ekosalo pasi ekosalo pina pasi. Alors ndeko ndeto lala ko ngani ngana toujours lala ba couper na somba iba couper moko mibale ya minene na bi kulutu yozo pe couper yo er moko le msoni ngola na yo to na soir ulati na yo ndenga na lataka kulutu soki couper wana muko msuna bimi na zonga na yo kuta couper na sombila kiye eza likolo ya mbeto ya lalaka natala biloko na ye biloko ezate kulutu akenda. Donc elingi koloba nini couper na pesa ki est assez alata na kutia ona mbeto pa bana olala bandeko nanga botala motema muluba botala mitema ya bandeko na biso baluba do so bozo mona ke bazo boma wana kasai bazo loba te ezande motema ya mobali ya muluba ndeni ba olinga bino na mitema boye ngande ko na bino na idara baluba nazo continue ko yede bino tilelo ndeko na kei akova na metro moko boye ser nanga moka Chris amoninga be amoni abenga abi pastor namoni mutu no wana ochaki na ndako kuna avandi côté ya muluba moko a retrouver muluba moko boye azovanda pa muluba wana ngai boli kamote merci beaucoup mais kolobare le côté mikolo leki kamwa mingi bandeko oyo ngai ya bakongo babengai babi pastor mais biso moni ote biso kanisa ke yo mutoko prier na cimetière mais yo yete na tuni bangolo na kino prier na cimetière pour likamuni babi nanga mais viens na yo kufaki ndeko nazo yebisa bino asali nini akufi akrakaki na ndenge osakana te ki tribalisme sa nini ndeko ebomiye azasi ko na sema belé nazaki touché mami so biminga mais na regretter na sa nini ndeko nanga na muluba akufi ça fait mal vraiment ça fait mal na prenaki yango sukutu bana ngate surtout bengo za traumatisé. C'est-à-dire que ndeko muluba onga na aidé ndeko muluba onga na tina ndaku akimi sanko lo banangai atikali ko tikilanga ko penanga akenda ti ememiye na liwa ndeko akufi. Alors bandeko exemple mosusu nango pesa bino kaka ndenge ba lubo ba utaka bako anga wana ba lulu abur azaki na mwasi na yemo kwa na poto kapinga mwasi wana en tout cas azaki maltraité ndenge ka baluba basala basi azaki maltraité na ndenge osakana te lukola mobali bana omena masanga
ya bana osande nini akozwa babute mosusu masanga azomela soki esili abomba milangi wana ndako abomba milangi wana ndako abomba milangi wana ndako ti jour moko vraiment abayaki amoni ke non cette fois-ci fona kabwana na mobali oyo mobali ntango abimaki azonga boye aye okuta verre ya mesa eza na masanga babanda mobali amoni neti mobali moko ayaki wana amelaki masanga nzoka nde ntango ye azokota mwasi asalaki numero ya telefone deja abengaki polise polise azoyoka sikoyo mobali ayaki na bafrene te ntango amoni verre ya masanga wana ndenge mwasi arepondaki abia boy c'est toi qui me réponds comme ça abani kobeta ye konyata ye mbala moko polise aye ntango polise aye akoti na ndako ntango polise akoti na ndako qu'est-ce qui s'est passé amoni masanga bakangi mobali traka mwasi asali nini abimisi susu bamasanga mosusu mibale oyo yaki na frigo na oyo ezalaka na se ya mbeto bamilangi vide mbila alobi tout ça c'est lui ye moto amelaka nyonso oyo bake na ye bainterdire ye atia su makolo kuna te cet ami pas cet ami c'est patriote m'a appelé abi en tout cas naza na problème bandeko na bayi na bino muluba soko aza na problème dans un premier temps akendeke pa muluba te akendeke pa ya mongala te akendeke pa ya kivusie te alukaka nanu mokongo muluba baluba yango wana do balukaka nanu bakongo yana bayi na bino okeba ndeko yo muluba oza na droit kofinga mokongo te parce bakongo bayedaka bino boyedaka bakongo te mibale baluba ngai nano alia 1 euro ya mobale ya maluba te malgré ba aide nyonso ngasala na baluba nano alia 1 euro ya mobale ya maluba te c'est déplorable ami wana be ngai nazwi ye mais fait de compte cet ami a voulu me tuer ami wana muluba akomaki na ba disposition ya kobomanga alors que nga na tia na ndako nazolesa ye mais je comprends je n'ai pas compris tango akokaki te akimi atiki mboka oyo abandaki kovanda alors un jour nabengisi mwasi nabi kapinga yaka na bana awa pa na ngai kapinga ye nayebisi bon okoyoka makambo awa me makambo wana perturbe yo te oza na kimia nayebisi mwana nani amemaka yo na butu na avion bokendeke na avion bofutaka mbongo mwana nabi bofutaka te bokendeke na papa bokendeke na nani alobi siko bazosenga yo nani oyo baosenga mama nayebisi mama kapinga nabi mama omoni makambo mosusu yo ozosala eza nzambe moto atushe yo mpona ozala libere na mobali oyo oza na ye yo ozomona kaka neti poto ozozwa milanga masango otya tusa ozoprepare banini na yo non nzambe aedaka abigael so otangi na samuel 1 samuel ube 2 samuel bokomona azalaka na mobali ya ndoki me nzambe asalaka tu alibere abigael mobali wana akufa ti yango bamonaki abigael ndazwaki ezaki david nzambe asalaka na bandenge ebele nzambe aliberaka moto na ndenge ekoki nzambe mama amonaki innocence na yo alors alongoli yo na maboko ya moto oyo yo akokaki kocreye yo baproblème omoni mwana ndenge azoloba o tobenga ye tusanga tobenge mpona nini parce que ye azoyoka mwana ndenge azoloba eke aza en contact na mwana azopekisa mwana aloba te ndenge tozoloba boye azopekisa mwana aloba te natuni mwana azopekisa yo te oloba te abi oui alors j'ai fait l'imposition na mwana imposition de main ngabi ma certika ya koloba na ya kotika koloba mwana alobi mingi et c'est par là maman a comprendre que mobali ayaki mita mosala mabe alors mwana wana abebisi susu mwana mosusu parce na sorcellerie alaka soki babebisi yo mwana mokolo fo abebisa so leki na ye alors j'ai dit à la maman kobenga ete bazosenga yo nous on va prier pour l'enfant
soki ye papa alingi aya toujours aboma yo to aya kobimisaka mwana continuellement akomona sort na ye. Alors maman abandi oloba na ngai ke non papa tokendaka mokosuku topa sowaelesa tusanga bime bino bokomisa bato ebele banzambe awa na mboka oyo walesa osani mpona mwana oyo aza boye ye moko aza na kati osala eloko nini. Alors bandeko ndeko wana banda akenda abengaka nga te malgré ba déception tozozwa mais biso na makambo basali na nzambe tozonga nsima te. Combien de bamama ya baluba nga nazozwa awa babebisela bango bana, combien de bamama baluba balalaka te bazalaka toujours na bamari de nuit basalaka bango makambo ya malonga te na babutu tout ça. Combien de fois mais quel que soit comportement baluba biso bakongo na makambo nzambe tozaka juste. Donc osalanga mabe okofinga mabe mais tango yo yenga na otika yo te ndenge mama wana tikaki ete na continuer ba prière. Mama na lelo abala mbala mukongo avandi kimia misala ya mabe wana pa ya bana ezalaka suste. Voilà mes frères et sœurs patriotes ba déception oyo nga moko na zui na baluba na edara baluba na sisaka pete derema mama mususu ya muluba wa baluba balingo boma ye mama pasi eleki na nzoto maladi ezomonana te. Mama naki na hôpital na bombi komona ye balekisi ye na scanner epesi ke aza maladi te. Mama na beinga abina nga me papa nazokufa nga bezokufa pourquoi abito banomona pasi minake na scanner barobi eloko moko te nga bi mais soki eza maladie démoniaque omona na kuna te. Mama muluba nde nazoloba bazolandanga na bine bozwa bisi yaka ona okoma te nga bisala eforo koma. Mama na koma nasali imposition de main na bondeli mpo na ye na yebise boke na chambre na kolala. Mama ya muluba mama na sikolala na yebise bo telema tokenda kotika na ndako na yo na kotika mama na muluba na ndako na ye ye au moins azaka reconnaissante abenga nga apesa nga mbote mwasi abenga nga apesa nga mbote mibale baluba baza na cœur te nazoloba ngo par expérience na musala nzambe et surtout makambo zino kana kasai so na fandi ezopesa pasi ya kosakana te soki bakongo bazalaki te à partir d'Angola o bazo katira mai baso bazo kufa tina ba mwanda ba Kongo ba tshaba na ndako okena bomo kuta ba Kongo bazo ba tshaba na ndako okena matadi pas seulement ko tshaba na ndako mais tango tshaba na ndako fo lesa bango. Alors yo muluba siko polo banini pa mukongo yebisanga iloni ko luba pa mukongo yo muluba ozolandanga o eda mukongo nani yo eda o mona zate yo mutu oyo eda muluba tala muluba oyo eda na vina ye eloko te. Muluba aida mtute, muluba aida mtute. J'ai l'expérience. Muluba aida mtute. Mibale baluba surtout. Bakabakate. Oko sala e oyo ko sala. Nazana par exemple belé mais nakoki ko continue ngote na monike na suki na nano na wana. Alors bande konangai nalobai na bino deuxième groupe ya baluba ndenge bayelaki na kin ndenge biso bakongo to demandaki na Kasavubu batinda société Safricas et que nous bango parce que premier groupe au bazaki baluba wana Tshisekedi ba na université mais il était aussi trop aidé na bakongo Tshisekedi kaka oyo a participé na liwa ya Kasavubu. Voilà, alors ndeko tango baluba bayelaki ça nous avons eu des problèmes avec baluba. Baluba bandiko boma ba Congo, baluba banu boma ba bandundu, baluba banu boma ba bangolais, bambata tout ça na bakake. Ndeko tomona ki passe na Kinshasa. Bakake donc ce kaka moindre problème ozuni kana muluba ga boba zala sir kake zoya. Tobi aucune document kenini. Donc tango balobi kake hein. Omona ga pa mutakomi muindu balamoni tikala. Baluba na banzi bato bakala Kinshasa malheureusement baluba la plupart
bayaka mwa retard na kini vague mosusu wana muluba moko akendaka na wenze ya seta ya kan seta kota air Zaire muluba wana soki akwesaki mbongo soki bayibaki ye na bamama na soki eloko nini so bakabolaki yango muluba alobi eloko na ngai bungi ebima bapesaki yango te mbongo na bakabolaki yango muluba akeka boba pluie ebilakisi na likolo kake ntango ebetaki ime fomo na groupe ya bato bakufa na seta eleka na televizio akini groupe ya bato bakufa mezaki somo na kati ya kini wana na wenza seta alors baluba babime ndenge biso yo koyamba bato yo bato baoni koboma bato ndeko na ngai po oboma bato na kake foza na motema mabe foza la pita motema mabe po bana koboma baninga na kake mokosu na kofanda na ndako ya Amina mama oboba batinda ikake kunanga na yebaki te chance nzambe abatelaki biso kake wana etoboli kantini ebomi soso biso ki sauver donc soka ko na problème na muluba yebaki eza ndeko mawa mingi biso ba papa na bino ba mikolo to su baluba ba faire souffrir biso na biloko wana na ndenge osakana te bandeko na ngai tango Tshisekedi parce que lelo passion tozomona o tozomona eza bato mibale Mobutu na Tshisekedi o tokomi lelo boye ndeko soki olandanga olingo yebaka mwa histoire moke ya ndambo nga na yebi ataki mosala nzambe s'abonner sona bimisi eye me kolandaka makambo na waloba ya politique te makambo nzambe peso mona zoloba landa yango ekoyede mwana nzambe Mobutu wana kolobela mikolo ya titre nango ekozala les deux tribalistes Tshisekedi na Mobutu Mobutu a s'organiser parce que Mobutu a s'organiser côté armée na batu na ye pour la sécurité na ye Tshisekedi azaki mayele mingi yesko a s'organiser côté justice Tshisekedi a sali tout même temps azaki ministre de l'intérieur baluba bazoko na justice tango yebwa ko mapela na justice presque ba procureur na ba juge président tout ya ba Kongo longola bango ya ba ndu longola bango acha baluba ti lelo baza ebele kuna na justice même tina ba Kongo et ce qui fait que bandeko nanga tango bo remarquer ki na Kinshasa na makala baluba bazalaka te baluba bazalaka toujours moins de 10 mais bon mona pas ya bimi même ti lelo kende na prison ya makala au monde baluba presque bazana bango te parce que même bakangi ye bandeko nanga baluba basala tout pauvre bimisi bango soki to changer mboka il faut que changer justice wana o awa muluba a mukongo a mutabani do a mungala e ko zala ndengo wana boko tikala soko zala bateko a muluba na ba justice to ko sala effort tribalisme wana esila mutu nyonso na droit ya kokende kokota prison ti lelo banda 65 ti lelo kendo compter bangala baluba bazaka boni na prison makala baluba bazaka peut-être kende ti même ti lelo au monde bazaka te parce que tribalisme leki komoni sa bamso pa ninga pasi ko bimisa ka batu na bino alors ndeko toyaki ko faire ko souffrir suna nini likambo nini muluba ozwaki ochaki na ndako muluba ozwaki ochaki na locataire muluba akasalisi babuka lupango mosusu entraînons na justice que lupango neza ye ndeko nanga tala mitema bato ndenge ezaleli bolingi balinga bino ndenge nini tala mitema ya bato ya wana bomonaki période mona kisasa ekomaki so ngo tia locataire parce que bandako nyonso président ya bakongo boyina mboka na bango soki bolingi ko tia locataire bakotuna libo azanani muluba tete muluba te baluba babandi ko zanga siko place kolala ekomaki ndenge nini muluba akoluka mutu susu na ye bongo ye aya kokota akoloba te kaza muluba lobi naza moswahili ekomaki ndenge wana parce que baluba ekomaki muyibi baluba akoya na diplôme ya ndeko na ye yazane docteur tete boyo akokuna docteur moko muluba abomi tant muluba bosala boba docteur na kimi nzoka diplôme wana eza yete o
professeur monga physique ya muluba. Oh. Tant tellement ba Congo mutu ba professeur na bato ba ndundu. Gouvernement sala ki tout et même ba haïtien. Ba haïtien ba ya ba épauler biso pona kotangisa. Si ba luba omona o professeur ya physique. Omona muluba pa muluba kimi. Nzoka diplôme ya nani ya ndeko na ye oyo asala math physique to asala physique yesko e ko sala nango baluba bolakisi biso ba makambo ebele otomoni ya baluba na mboka na biso to yebi nde bo fonctionnaka. Alors ndeko il faut ba yebisa bino po boyeba ke to yebi bino bien mais to ini bino te me bo changer comportement bato bazalaka ndenge wana te. Mundele aiba que vous êtes des traîtres facilement influençables. Muluba so amunika mbongo même ndeko na iba zo boma même moi ni bazako boma ye muluba s'en fout azotala ka mbongo tala bozala ba badi banga bachi bal bachi lombo onyonso kuna bazo boma baluba bazako kima il faut mu Congo lukola biso za mutema mawa omona biso mutoko ne ede bino mais botangi nanga muluba moko oya kende ko ede baluba bazana pasi azate so boyika ke mutako ede bino Isa nani muluba Mukongo lelobo tondi kuna na ba Congo ba pondu ezo mona pasi pondu ezo mona pasi kuna tozo kaka pasta koto mambuka pe ezo mona danger e ko bota pe na ndinga osakana te oko 13 bana oko 12 bana mais non mais bon ta ba ngonde na pona nini po so ba bomi ba mususu bazana ya bango ndeko na ngai même yoza muluba soko yoki onga za koloba eza osalo pasi likamote luka o comprendre que ngai naza koloba vérité. Alors bandeko na ngai likamu mususu soki Kabila kei po akokende suko nango akozala na problème ya kosilisa 2018 mais 2019 na banzi ozala mwa moto ndeko omoni bandako eza limité. Eza bandako mususu ya Air Zaïre, bandako ya Onatra, bandako ya INSS, parce que na sécurité sociale na mboka na biso. Alors, bandako wana bandeko na ngai. Ndako ya l'État batekaka yango te. Ndako ya l'État batekaka yango te za l'État. Soki batu bazui batamisala bakoya kovanda na bandako wana ya l'État. Alors, soki mboka ebongi, biso ba Congo musana biso to komaka. Kinshasa eza ya biso ba Congo to yeba ndako nyonso même bolingo sala ba trafic. Tshisekedi famille na ye ya Etienne Tshisekedi bakolakisa biso ndako wana na ba père mana nyonso wana so ba somba ki mpa ya nani ndako Tshisekedi alalaka o ba ndako lala wana na ba bana na Félix na ba mama Marthe bakolakisa biso ba somba ndako wana epai ya nani to so bazo bate